bote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi ngai lisusu mama Deli na iboso na bino pona kosala video ko expliquer bino makambo oyo Nzambe atalisaki ngai elamba signe moko dessin moko Nzambe ayisaki ngai ke soki tomoni dessin wana elamba tolata elamba wana te yango na kosala video pona kopartager yango na bandeko nyonso bolanda nga lelo yango na tobondela po ete tokenda message na biso oyo naye nango lelo tobonde na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi Nzambe papa biso na lola mozesa likolo mpe na se ekolo Yesu Masiya papa topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo po toza malamu mingi papa kolo tala ngai mwana yo papa topamboli yo elongo na bandeko moko na moko bakolanda nga na video okolo napesi yo merci papa na makasi oyo opesi nga kofanda devant caméra on a posé vidéo on peut partager makambo yo lobaki na nga Seigneur na partager yango na bandeko nyonso o balanda nga na ba vidéo o papa yango na belo molimo santu za na nga za na nga te na loba yo nde loba po te bana o ba yoka oyo ni lobela bango na vidéo o papa peza na ndeko moko na moko Seigneur o akolanda vidéo o Saint-Esprit kotika biso te na temeli o nyonso ekoko akoderange nga na ntango oyo eza musika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu kolo za na biso kotika biso te papa kotika biso te koza musika na biso te kolo mawa na okolo eza likolo na biso bana o papa tala bolingo na oyo ozotalisa ntango nyonso na bomoi na biso yango kolo oyo ozolakisa biso nini oyo tokoki kosala nini oyo tokoki kosala te papa merci mpona nyonso ozosala tobondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen bandeko na ngai nde nalobi ngai mama Deli ba oyo nyonso bolanda nga napesi bino lisusu mbote na ba oyo nyonso bokolanda nga mpona baliboso ngai mama Deli na partageaka makambo oyo eza spirituel makambo oyo Nzambe arevela oyo arevelaka oyo Nzambe alobaka yango topartageaka na chaîne oyo ya Deli TV yango oyo okolanda nga baliboso soki nano s'abonne na Deli TV te s'abonne po okozala jamais desi po topartageaka makambo oyo Nzambe alobaka na biso yango wana na kosenga mpe na bandeko nyonso merci bandeko nyonso obotiaka bacommentaire obopartageaka bavideo Nzambe amona bino amona moko na moko na mosala oyo bozosala Nzambe azala na biso baobotiaka bacommentaire Nzambe azala na moko na moko baoyo mpe boemaka bavideo Nzambe amona bino lelo nayi kopartage makambo oyo nde nalobaki Nzambe alakisaki ngai dessin moko boye eza na bilamba abaki tolata te ebandaki mokolo oyo na esikaka bino oyo nalobaka ke nazwaka bilamba eutaka Afrique nasala video moko na otela bino foto ya video wana baono bolanda te bolanda po nazongela so makambo na esika ekuna te awa Nzambe esikaki biso ke Nzambe alobaki na ngai ke elamba wana ndenge eyaki pourquoi ndenge esalaki bongo mundu oyo akutani na elamba na oyo ayinaki ngai deja amonaki ke eza na basine na bango badese na bango yango azalaki na facilité ya kotia mauvais sort na elamba wana tila nga nazozwango nazosimba yango ezwanga ndenge Nzambe alobaki ke soki oza na eloko bongo na ndako eza vraimen eloko moko donc eza porte d'entrée ya makambo ebele oyo eyelaka biso donc eloko nga naye naloba nge eloba te ke mutu oyo alataka elamba oyo azosala lisumu eza nango lisumu te mais eza mabe moko ekoki koyela yo ekoki komemela voir meme liwa ekoki komemela makambo ebele ya mabe na vi na yo bablocage na vi na yo ekoki komemela donc makambo kaka ebele bamaladi na nzoto ekoki komemela yo mpo kaka olata elamba oyo eza na basigne moko ya bien te bandeko na nga lelo oyo bato ebele bakomi na baproblème ebele na vie bamaladi mikakatano ndenge na ndenge oyo tozokoma nango na mokili oyo eza mpe baporte d'entrée misusu eza nango kaka bilamba oyo tolataka omona mutu mosusu ozosambela vraiment makasi ozokamwa me nga mwana asambelaka makasi ndenge makambo ezomarche te nde mwana asambelaka makasi ndenge nini boye yango Nzambe azoyoka priere te azoyoka te nzoka nde elamba oyo olataka
eza na signe moko ya mabe oyo esalaka porte d'entrée mpo banguna bakota na vie ya mutu. Yango wana biso bana nzambe tobandi kocomprendre yango deja ke basi bilamba nyonso basigne nyonso oyo eza badessin nyonso oyo eza na bilamba eza badessin ya bilamba kolata te. Oyo eza na dessin wana bilamba nyonso ezala oyo nalati ezanga nango dessin me ezosalama mpe ka baplace ya mabe ezosalama ka na bandenga mabe tozosambela mpo nango. Me oyo eza na badessin wana atosambeli mpo nango ekoefase dessin na bango te. Nzambe esikaki atoza na nzela olati elamba wana na mutu oyo oyebi te na nzela akobwa keloko moko boye mpo kaka amoni yo na elamba olati. À travers elamba oyo lati okute na mutu ya mabe na nzela esali ye ke akomi connecté pe na monde na bango kaka ndenge afixe regard na ye na dessin oyo badesine na elamba oyo lati. Ozomona sikoyo yo mutu oyo lati yango donc eza bien te mpona biso bana nzambe yango wana ekomi temps oyo nzambe akomi kolongola biso na babilamba wana mpo ayebi bandeko nanga monguna satana so alinga détruire yo ozosambela ifo aluka baporte d'entrée aluka bastratégie ebelebele mpo aluka akotela na vie na yo donc yango wana eloko oyo biso bato mosusu biso baoyo tokomi kopona bilamba kolata tokomi kopona dessin nini oyo eza na elamba eza na bandeko mosusu kutu baolobaka esemie kutu kolata kaka elamba moko ezanga nango dessin eza couleur kaka unique semie. En tout cas napesi bango raison baza vraiment na raison ya koloba bongo mpo aevite na ye badepense nomona badepense mpo na nini mpo eza na bilamba mosusu bandeko na ngai nga tozalaki na camarade nanga tokei tosombi bilamba totali tomoni ke badessin eza bien. Mais le toyaka na ndako avant kutu na makambo oyo nzambe aloba nanga le toyaka na ndako tomona bilamba mosusu badessin ezalaka bien te ezalaka mpe bien te totali mpe boye fatigue mpe se ebungi nango tosombelaki tozalaki oblige ya kokata yango kobwaka do wana nyonso ekomemela biso badepense. Siko eloko oyo nga na ye naloba lelo mokolo oyo na esplikaka ke elamba oyo eutaki Afriki eyeli ngai mauvais sort elinga maladi leri na simbi yango pu eloko ekotaki ngai nde na bandaki maladi wana antuka nao nabela nanga bongo te na vie nao nayoka nde nayokaki te bongo. Donc yango wana nde nzambe aesplikaki nga makambo elekaki na elamba wana nzambe abinanga moko kutu ebungaki robe moko bayebi soki robe moko ebungaki nga na bi abi nga mutu nalimwisi robe wana mpo wana batiaki yango kosi kibota nda esplikaki lo batiaki yango kosi bota ya lobai kosi bota te ya lobai nanga batiaki yango nzete wana lero nga kosimba kaka osimbi kaka elamba mbamoko nzete bime beti yo awa pa mbamoko nokwea okufi si place yango nga naboyaki ekoma mpa na yo. Donc yango wana makambo ebeli nzambe azopermettre yango esalama surtout na vie nanga esalama mpo ateya biso makambo moko na kati wana nde apartir ya wana nde nzambe aesplikaki nga makambo ya basini ya bilamba. Antoka nga nayokaka na nga na bande koyoka nango mpa bato mpe nayoka mpe mpa bato mpe epui nazwaki mpe mayele nakomi kotala bilamba kolata. Mais ezalaki na bilamba mosusu ndeti na opesa exemple ndeko mo esika alinzamba pambole elamba mo nalataka na video moko nasalaka abina mama dine elamba ne eza bien te olati eza na basisi nga na bi nga na moni basisi na elamba te na moni basisi na elamba te nga na omona nanga sisi te ozomona na monaki sisi te mais ya monaki yango sisi ozomona. Donc nzambe aza tellement malamu azofongola bato misu bacomprendre ke bango batie boye mais eza sisi nga kuna nalobai nga bi loko nga na moni nanga eza sisi te nalati nanga esala nini nalobaki vraiment nde wana eti ndeko nga nga na omona nanga sisi te antuko nga na moni sisi moko ezala na te bandeko na ngai makambo oyo eza bavanti te tozwango serie eza bavanti te nga na monaki yango nzambe aesplikaki nga elamba na pourquoi ememeli nga maladi wana mpo eza na badessin wana siko aesplike nga bongo
bokanisa na video wana na expliquaki na bike nzambe mpe alakisi ngai dessin moko boye me nalakisi bino dessin yango alakisi nga dessin moko abike elamba mpe soki eza na dessin oyo kolata te mpona elamba wana dessin wana ezalaki te aminanga deli soki omoni mpe elamba eza na dessin ya boye dessin yango eza esali lokola ndeti mwa buronde boye elingami boye na otiela bino yango bomona yango dessin yango oyo oyo nzambe alobaki na nga jour yango wana ngabi ok sikona bilamba oyo eyaki robi moko mpe so esetuvaki ezalaki na dessin wana na kataki yango papa didi kataki yango tobwakaki papa didi kataki yango tobwakaki elekaki nango ala pre sikoyo wana makambo wana nyonso elekaka na janvier bilamba eyaki na décembre makambo wana eleki na janvier tokati bilamba wana tokati bilambana tobwakaki donc yaki na décembre bino moboyebi kaka mikolo nazalaki na baprovince ko toyei kokóma sikoyo na février bandeko na nga ou bien soya na fin ya janvier bien na début ya février nakota priere moko boye nde esika sikoyo nzambe abandi koloba na ngai mokolo ya liboso nano nzambe alobi na ngai wana naloba banda tolongolaki bilamba wana oyo utaki Afrique esalaki lokola ndeti 1 mois donc nde toloba boye nango oloba de eza lokola mamoko na obeta bino eza lokola eleka déjà 1 mois passé eza lokola elekaki 1 mois passé nzambe ayebisi ngai nzambe oloba na ngai alobi ayebisi ngai abia deli nafukami na ngai kobondela ndeti lelo nzambe alobi na ngai abia deli soki omoni elamba eza na signe oyo kolata te ayesenga bongo abiso omoni elamba eza na signe oyo kolata te po eza mabe kolata elamba eza na signe oyo te nga na bi ok ale eleki nango apres eleki journée moko journée mibale aye kolakisa so signe oyo wana lobaki na nga eza même signe même dessin oyo ezalaki na oyo alobaki na nga ke so omoni mpe dessin ya boye kolata te donc aye kozomisela nga yango wana nga na bi ok na olata te eleki nango journée moko eleki journée mibale abia deli nayebisaki oke soki elamba eza na signe na dessin ya boye kolata te nga na bia oyesenga abia soki omoni mpe batie susu dessin ya boye kolata te so omoni batie boye kolata te eza mabe makasi kolata te nga na bi ok eleki na wana alakisi nga lokola dessin mosusu yango na otiela bino dessin oyo alakisaki nga ya mbala mibale alakisi nga yango nga na bi ok na olata te eleki nango mpe nga mpe na susu mutanga nga bi nzambe abi na nga dessin boye nalata te eleki nango troisième fois do eleki journée moko do alobai nango mabango na semaine wana eleki journée moko journée landi ayesu koloba na nga nzambe so alobi na nga abi na nga deli soki omoni mpe batie boye donc wana so batie dessin ezaka lokola se boye abiso omoni mpe batie boye kolata te seke babombi zero moko quelque part seke babombi zero moko quelque part yango wana eza mabe makasi bino so bolata bilamba oyo eza mabe en tout cas arabe koloba na nga eza mabe en tout cas so omoni bongo kolata te bolata bilamba pardon bilamba oyo batie boye te mokolo ondi na kosusu mokanga bi mokonza mazoloba na nga kaka dessin oyo nalata te dessin oyo nalata te ezaka lokola même dessin mais batia yango différent ndenge basali nde badesinela yango nde sikoyo apres nga na bi te seke nga funa vérifie na bilamba oyo nazalaka nango bandeko na nga donc le na bandi kotala ko bilamba ebele tozalaka nango eza na badessin wana eza na badessin wana de bilamba dessin wana ezangi place te boyebi nayebisaka bino likambo ya bokali wana oyo nga natiela asukali lisolo ya eloko wana oyo nga natiaka asukali ezalaki ebandaki nakoti na cuisine le nakoti na cuisine nazotala kaka natali mamo miso nange fixe eloko wana natiela asukali le fixe eloko wana mamo na kati na nga ebimi kake eloko natiela asukali eza bien te ebimi na monoko na nga sans que na raisonner eloko moko ebimi nga bao na susu nga bi
pourquoi na kota na nini o donc moni na koti na cuisine bandeko c'est makamsu biso to salaka o kanisa yo muto sala meza yo te molimo nzambo eza kati na yo yango nde mutu alobi makambo wana doleka na taille yango o miso nge fixe kamba mo place wana na bi eloko na tela secret eza bien te bamona susunga pourquoi na koloba keloko eza bien te ni na simba to na ndi kotala tala ngabi pourquoi eza bien te ngabi c'est que ça ba dessin na beto nini nde ya ona la sa no lepe mamwela mbeye na raisonner pe ngadi eloko a secret o pe na suspectaki yango bomoni ke na lakisa kabino doki dessin wana o balakisi o na balakisi na ya mibale eza pe na eloko wana o batela kasiko na lakisa kabino wana donc na moni yango pe ezali bandeko na nga dessin eza mabe makasi no yesa no bana nzambe bolongola bilamba o eza na ba dessin wana na bandako na bino ezomema no ba mauvais sort na bilamba ba bebe talebele na bilamba bana talebele na ba biloko o tozo kosomba ya kolia ezoya ba dessin wana ezebele pourquoi ba otongo na ba dessin wana na ba dessin ndima bana ebele bazotiango bomo nango donc ndeko nanga ozolanda nga en tout cas bondela na message oyo nga nazopesa longola bilamba oyo na ndako longola bilamba oyo na ndako eza bien te nzambe alobaki na nga eza bien te wana nzambe ka moto alobaki eza bien te ayisaki nga te so eza nini nga moko kaka na mayele na nga na omonake eza basisi donc wana misato alobi na nga bia delili so omonaka ebati yango boye donc eza ndenge azoexplike nga eza lokola se omoka batie lokola boye quelque part bakotia neti zero to lidodo moko wana nzambe alobi eza bien te donc seke nio bake batie boye ale ole bakangisa yango bazwisiko yango bapanzi yango balongoli siko zero nomoni 6 eza 6 bona mwa zero wana nde baketia quelque part batiki kaka boye donc yango wana eloko oyo nzambe alobaki na nga bandeko oyo na oyebisa bino en tout cas bobondela nzambe asunga bino po eza facile te ngai vraiment po nazobwaka non kuna sisi te nazobwaka premier jour saka poubele monene etondaki tokati bilamba tobwaki deuxième jour saki ya monene etondaki bachemise na barodi mosusu tofandelaka na ndako ebimi na biloko wana babodi ya kolata ebimi na biloko wana bachemise donc ezozanga te tiki place te bamaputa koloba kutu te oyo basiper ezali donc nazobwaka bilamba bandeko nanga bokontrole bilamba badessin oyo naotiela bino naolakisa bino eza bien te nzambe alobaki na ngai yango bandeko nanga je crois que eza mabe makasi nga na décembre nazalaki na baesprit de mort na eseki bino esprit de mort makasi kobandebandeki na novembre décembre en tout cas nga nazalaki kaka nazovivre boye me nazokendaka mpe na baséjour de mort na mboka bato bakufa nazokendaka me kokende te kendaki evisite me eza kwa nazokufa nzambe ka moto ande kozongisanga na molimo na ye ozomona sino mokolo mosusu na obetela binongo un jour nabeteli bino bamwa makambo namonaki wana le esprit de mort ezalaki nga na badécembre wana me moko makambo mosusu namonaka wana esprit de mort wana mona obenga soki ange de la mort soki mpe esprit de mort soki mpe ange de la mort nayebi te ayelanga na chambre bandeko na nga na obetela binongo ndenge ezalaki me lelo sikoyo lokwa nzambe nde abandi koexplike nga mpo makambo oyo elekaki wana na obeta yango nsima ezalaka namonaki lokola ame nange ezobima omoni ame na biso ndenge nalobaka ke baesprit na biso etravaillaka ebimaka ezotravaille boyeboye ame na biso ebimaka wana eza ame oyo ezobima naomeka koexplike mo badifférence moke na makambo wana nde tokota na bamakambo mosusu wana ya niveau spiritualité ya bajara wana nde tokota nango na koexplike omoni ame ya motu leri olingo kufa le même jour yo okufa il faut esprit de moto ange de la mort il faut ya le même jour wana aya kozwa akoya kozwa ame na ota mosusu lelo
azonta musu lelo na lea o neti tokoza ba 20 azwi am na yo mais ndenge eza boye ti to banda journée na ti tokóma na 20 oyo ezoya okóma te okufaka na katikati ya journée wana de na le même jour oyo moto akufaka ange de la mort ayaka deja kozwa ame ya motu ngai oyo nazovivre yango na makambo wana vivre yango 2 fois eza vraiment facile te na vie na wana vivre yango 2 fois ame nange ezobima ezokende première fois na vivre yango kala ezalaki na so na bosani te na ba 2014 na 2014 na Angleterre na obeta yango kaka na prépara mpe video moko abuya na obeta ya makambo yango donc wana ayaka na forme yelili moko molai mpenza akotaka na ndako na obeta nde ezalaki leye atiaki maboko boye ane nanga lere ezobima ezokende na maboko na ye ale nzoto na nge ezotikala ale so nge ekoma na maboko na ye nzoto na nge eza lokwa ema ezobenda ame na nga soki kaka ebimi susu 3e fois nde baluki asiliki akimi na obeta bino ndenge ezalaki après ame na nge akozonga après natikalaki donc na kopesa explication ndenge ezalaka sikoyo oyo euti kosala nga na décembre na moni ezalaki nga na obeta bino lisolo mpo nazokomprendre ke esi de mort akotaki na ndako na nga mpo na babiloko oyo ezalaki na ndako mpo na basine wana basisi ebele na ndako basisi wana ebele na ndako donc nazalaki na basisi ebele na ndako ndenge nga nazomona elondire yango mpe moto esalaki ke akota wana donc eza mabe ezopesa accès na monguna satana na bazili na biso yango oyo kolanda nga vraimen na bolingo nzambe na bondeli yo nayebi ke eza facile te mpo soko basine oyo naolakisa bino badessin oyo naolakisa bino bokomona yango soko otalika bilamba na nyonso eza na sine wana naoyebisa bino yango na bilamba basifer na barobe normal kaka na bablouse normal na babilamba kaka normal donc ezali na babiloko mpe tootya baprovision saki moko akouscous naza nango wana namoni mpe dessin wana ezali na saki akouscous eza na babiloko ebele yango nazokisa bino bandeko na nga oyo boolanda nga soki osombi elamba omoni elamba eza na dessin wana kolata te kosomba te na ndako na yo sala effort olongolango mpo ekomemela o bamaladi ekomemela o bamoviso ya ndenge na ndenge ekomemela o na explikaki yango na video wana oyo otalaki video wana te tala video wana na explikaki mambo oyo nzambe alobaki na ndenge basine oyo eza na bilamba na elaa biso donc sine oyo dessin oyo naolakisa bino ezali donc tant mosusu biso kutu bamosusu nayebi te mais ndeko mosusu abi mama deli nga nalongola deja yango kala si nayoka deja ke eza mabe nalongola deja yango na ndako na nga ligwara die vraimen olongolaka yango mais nga siko nde nzambe auti oloba na ngango eseretrouve na bilamba ebele nazobwaka boati siko nazobwaka eza na badra ebele na badra oyo totandaka na mbeto ezali ebele dessin wana ezali na batapi oyo totiaka na ndako ezali bandeko na nga na batapi ezali donc etiki place te ezaza partout donc fo koyeba kaka koevite yango mo ndeti nga nde nalobi ndeti kususu wana ndenge namoni ke eza na badessin wana naosala effort nasomba ta sous-vide wana nazolongola na bakuskusu wana naotiango na basous-vide naokangakangakanga naviango te na tili na chasse moko poubele nakangi nabombi seninde wana eza na se oyo tozala nde kutu loso moko asombaki basaki ya loso wana biloso kitoko bakitisi yango na plu ya bien mais ezalaki na badessin moko ya bien te badessin moko ya bien te alongoli yango na loso wana alongoli yango na saki wana abwaki saki antoka fu tokontolaka bamosusu bolobaka esala nini ate efai esala nini me nzambe moto alobi na nga bandeko na oyebisa bino verité nzambe alobi na nga mbala moko mpe kute do total nyonso alobi na nga wana alobaka 4 fois
mokola liboso oyo alobaka nanga makambo ya elamba no na ese no nzamba osimba elamba boye azoloba nanga ali nanga so omoni dessin ya boye alakisi nga dessin wana kolata te bolata te aloba nanga bolata te so omoni dessin ya boye elamba bolata te do nzamba azoboya biso yango ayebi pourquoi aoboyela biso bandeko en tout cas faut kosala effort mpenza na makambo oyo ndeko mosusu atunaki wana na video moko oyo nasalaki wana ndeko moko question moko yaki wana bi mama Deline pourquoi badakalakala nzambe aloba na biso makambo oyo te atikatika na ye biso sikoyo ndakomi koloba na biso mpo na nini bandeko nanga makambo ya nzambe ezalaka makambo oyo ezalaka na temps na temps makambo ya nzambe eza makambo oyo ezalaka na temps na temps ndenge makambo ezalaki lobi ndenge eza lelo te nde mpe kozala lobi te monguna satana atravaya na ye mere na moment akomi kotravaye dur nayebisa bino na nini moko nzambe alobaki na Adeline monguna satana aza kotelema mpona kodétruire bana na ngai mpe kolo na bango kolo na bino ngai mpe na telemi ozomona donc monguna satana atelemi mpona kodétruire azosala bastratégie ebele makambo ebele mpona kodétruire biso mais kolo na biso mpe alobaki ye mpe atelemi ye mpe akotika te donc yango liaka atali amoni ke bato ebele bazokende monguna satana atravers bameshi akomi kozwa bato ebele azotravaye makasi na bameshi nzambe mpe atala bitete te bana nga botia biloko te alongolisi biso biloko yango tala monguna satana ndenge akomi kotravaye na bameshi na ntango akala bato batiana bameshi na lokwa ndenge eza lelo te bamakiyage bato makiyage nini ya malonga bato banda otiakala totala ndeti na biso surtout na biso baafricain makiyage nini oyo bato banda ekotia wana bato banda otia bamakiyage mpenza te mais lelo ndenge ekomi na bato baza na village bazotia bamakiyage nzambe mpe adina otika mpe bana nga te yango moni akomi koloba na biso azolakisa biso eloko eza malamu na eloko eza mabe nzambe ayebi ke mwana na nga Deline ndenge aza na bavalise na ye bilambaka wana etongi ya basini ya mabe atikanga nga nango melere amoni trikoko ekomi oyelanga bitumba ekomi osala boye yango omoni alobi ke longola bilambo eza na basini oyo yango na oyebisa bino bana bandeko na ngai okolanda video oyo tala yango bondela tuna nzambe bondela loba nzambe ese basini oyo pendo lobi tolata te eza mabe ndeko na nga longola yango esala yo eloko te ndima otikala ta na 4 bilamba nzambe moko ayebi ndenge aosala na yo ndima ngaka bilamba mosusu na bwaki donc omona na bilamba mosusu mpe natongisa midele na nga kitoko me nanga na shwa te nzambe alobi donc bandeko donc tosukola bandako tolongola babiloko wana nyonso mabe tolongola le tobanda siko leo so ozimwa quelque chose bosomba ozoyeba siko eloko nini na osomba mpona dessin oyo nayebisi bino 3e dessin wana oyo alakisaki nga oyo ezaka lokola sebo yalobi ke quelque part bakobomba 0 to bakobomba lidodo moko boye wana bule moko babombi quelque part eza mabe makasi bandeko nanga surtout wana na moni yango eza na bilamba ebele oyo naolakisa bino oyo eza elamba oyo nabendi yango na zoome yango mpona mona biloko oyo soki omoni ke elamba batie madodo mwa mike badodo mosu ezongisi boye kolata na o te eza mabe donc bamadodo na mosu eza lokola se boye mosu ezaka mwa lidodo mosu baotiango ya mike na bilamba eza mabe makasi ya mabe makasi tolongola yango nzambe moko ayebi pourquoi azoloba na biso eza mabe na explikaki ndamba makambo aexplikaki nga makambo ebele na azoloba nanga beconvenant na biso ndenge tozolata bilamba wana nde tozozala na bilamba na bandako na biso nzambe aexplikaki nga yango mais nazo explike nakokaki koexplike nyonso te na ndakokoka te mais na explikaki oyo nakokaki koexplike na video wana oyo nayebisi bino oyo otalaki te tala video wana oyoka ndenge na esikaki makambo wana mpona bilamba antuka bandeko na nga eloko na koyebisa bino donc tolongola babilamba oyo eza boye elamba nyonso okomona mpe eza na sini ya boye longola bondela soko ondimi te bondela so bondeli
okomona ka elamba ngo so osimbi yango ongolata yango bandika elambo bazolobaka eza mabe elambo bazolobaka eza mabe longola seke Saint-Esprit moto azobunda na yo Saint-Esprit moto azobunda na yo bilamba wana ezopesa biso nzambe esikaki nga moto oyo ayebi ke yo za na misala mabe aza na misala mabe ayebi ke yo za na elamba moko eza na dessin wana yesika azali akoki kosala kaka makanisi afixe yango na elamba wana abandi koloba makambo pa ekoya na elamba wana nde nzambe esikaki nga nde yo osimbaka elamba wana nde makambo oyo balobaki ezokokisama na vi na yo yango tozomona lelo bato oyo kaka tozosambela makasi toza mpe kaka na badifficulté toza kaka na badifficulté baproblème ebelebele ezolanda biso mpona nini toza na biloko ya mongu na satana na bandako na biso na bavi na biso basine na bango bani na bango biloko nyonso oyo toza na mokili oyo mongu na satana azosala biloko nyonso abekisa biloko nyonso mais oyo nzambe azoloba na biso ke eza mabe atake nalobi te ke motu oyo azolata sini ya dessin wana ekoti bokonzi ya likolo te nalobi bongo te me nalobi ke nga engei memela nga liwa na comprendre yango ke esprit de mort wana ekotelaki nga parti ya biloko wana bandeko na nyonso mongu na satana alinga détruire yo akobanda na makambo mosusu azosala boakoka te mpo ozosambela aluka so oyo okwea na lisumu alinga kotia eloko moko alinga kotia eloko moko mpo yo okwea na lisumu le yo okwea na lisumu nde ezala porte d'entrée mpo na ye mpo akota akodétruire yo le azotiela yo bamitambu wana mpo te yo okwea na lisumu azozwa na oyo na motambu te bapiège oyo azotiela yo azozwa na yo nango te asala nini sikoyo akomi so akoluka eloko nini aza nango eloko nini donc bazotravaille na bafason nyonso yango moni nzambe na biso na ndenge azobatela mpe biso yango azolobaka na biso bamakambo oyo yango azoesikaka biso bamakambo oyo yango bomoni azolobaka na biso bamakambo oyo mpo biso tozala mayele mpo tokangama na bapiège ya mongu na satana te ndenge azotiela biso bapiège aza na bastratégie ebele akomi nango yango wana yazalaki nango mpona kopartage na bino nazolekisela bino babilamba oyo eza na basinya wana na dessin wana donc nde kaka nzambe atalisi ngango so na comprendre yango eza kaka dessin moko kaka eza kaka donc nde nga na comprendre yango eza 6 nzambe alobaki teke eza 6 mais nga na comprendre yango eza 6 nzambe abi soko omoni bwadelini kolata te mokolo aloba na nga na bi yebisa bana nzambe eke nini oyo bolata te dessin na mpe bolata te yebisa bana na ngai alobaki na nga nayebisa bino na ndenge akoloba na nga bi soko omoni boye kolata te soko omoni boye bolata te antuka nzambe azoloba bongo yango na nga nayaki kopartage na bandeko nyonso oyo bokolanda nga na video oyo antuka nzambe na biso aza malamu vraimen bobondela mpona likambo yango botala yango esetrouve na babilamba ebele oyo bozaza nango wana ekomi temps oyo ekomi mabe yango nomoni na ozala na bamikakatano ebele boye eya kutu na komema o mpe na liwa lisusu na olongola babilamba wana nyonso olongoli yango otika linoka soki na bilamba nini nzambe moko ayebi ndenge kaka aosala na yo antuka vraiment eloko na nge na partage na bino yango wana banda soki mokolo wana oyo deja na bandaki koloba koexplike banda ya moko wana na bandaki deja koexplike ke na koyebisa bino makambo oyo ya nini oyo ya badessin oyo ya dessin wana yango kaka na partage na bino botala yango bilambango yango oyo basini yango oyo nazotiela bino na foto oyo yango nzambe alobaki na ngai yango bandeko na ngai andeo ya basini oyo toyebi bapiramidi so omoni batie
triangle toyebi déjà ke batriangle wana eza pyramide toyebi mpe so batie madodo misato boye eza déjà mabe toyebi mo basine ebele toyebi en tout cas oyo nzambe alakisi nga vraiment eza oyo alakisi nga 3 fois nde nayebisi bino alakisaki nga na ndenge ya oyo esali lokola baluki boye apres esali ka lokola boye lokola ka 6 boye bakati boye apres esali lokola se boye na mwa lilogo moko wana yango wana oyo nzambe alakisaki yango kana nge na partage na bino yango naotela bino bajara babilambango ezali na babiloko ebele en tout cas tozala mayele vraiment nzambe moko ayebi pourquoi azoloba na biso makambo oyo pourquoi azolongolisa biso biloko oyo nzambe moko ayebi bandeko na nga nakoki kolala kaka te mbamona na moki na bandi koloba basine boye nzambe alobi eza mabe te soki nzambe alobai nanga te nakokai koimagine te ke bilambani eza mabe epreuve eza na so botali na bavideo na ngai nasalaki avant eza na otela bino bafoto ya bavideo mosusu nasalaki eza na bilamba wana na bwaki eza parmi bilamba mpe bwakami ata no bata 3 video moko nasalaka wana eza biloko yango mpe eza na bilamba wana na bwaki nzambe pambola ndeko oyo alobaka na nga ata 2 personnes baloba na nga mama Deline elamba oyo olati na video oyo osali eza bien te bato baloba na nga bilamba oyo osali bavideo oyo eza bien te mais sikoyo explication tellement ezalaki vraiment makasi te po baconvaincre nga ezalaki eza bien te nga biza bien te mpo na nini oyo eza basisi nga abi namoni sisi na elamba oyo te ke namoni antuka naomona sisi te antuka explication ezalaki claire te ozomona ezalaki nango claire te natikaki na nga kaka bongo nzoka bandeko wana bazalaki na raison mibale bayebisanga na bilamba mo nalata na otela bino mpe je crois bafoto yango soki moye ezali na otela bino bafoto yango bilamba na eza mabe makasi elamba moko kutu mosusu kutu wana nafukami kaka na obonde ya nzambe alakisi nga mpe elamba wana jour wana obimisa mpe su bilamba nzambe alakisi nga mpe elamba wabe mpe lisusu nabwakaki lisusu donc eza na biloko ebele wana en tout cas nzambe aza na biso abatela biso asunga biso na makambo oyo vraiment donc ye kaka donc ayebi ndenge akozala biso tozalaka bana mayele totosa kaka toza su na tante ke o tant oyo tokomi eza su tante te nga funa lata vraiment kitoko nga funa azala bafiere makasi nga funa azala boye en tout cas biso bana nzambe tokomi na temps oyo tala ndenge kaka nalobi ndeko moko atunaki wana di pourquoi pale wana donc na temps oyo sikoyo nzambe ye moko atikaka biso periode wana atikaka biso na babiloko ebele neti nga le nayaka na bonzambe bo na 2002 le naye na bonzambe na 2002 nzambe aboyanga na masanga aboyanga na mizika mokili aboyanga na bamakambo mosusu neti baboite de nuit do bamakambo ebele okoki kokota te okoki kosala te ozomona okosalika mobo apekisi yo kosala bongo te yo kozongisa boye te yo kosala boye te me atikaki nga nazalaki na nga na bameshi nazalaki na makambo ebele ozomona nazalaki na babiloko wana nyonso me lero temps ekoki nzambe atali abi te temps oyo ekoki nga funa longola mwana na ignorance ndayaki kolongola nga na ignorance ndenge moko mpe lelo ndeko na nga oyo ozolanda ngai temps ekoki mpo na yo olongwa na ignorance wana eza kutu ndoko ata mosusu biso eza nzambe alobi na yo ke eloko boye eza mabe me eza na bato mosusu yo oyoki na yo yango nga naloba yango biso baoyo nzambe azoloba na biso direct boye biso to bakojuge biso double bakosambisa biso mbala mibale ozomona mpo yo bayebisi yo mpenza boye donc fo koluka kotosa epuis na bato oyo yo oyoki na yo kaka ndeti nga mama Deline oloba no nzambe abiki eloko boye eza mabe le yo toso olongoli nzambe alingaka bato wana makasi tala na opesaka exemple le ndeko wana ayebisaki nga mama Deline elamba olati na osali video eza mabe nga biza mabe na nini abi wana eza basisi nga abi
Nandimi na ngai te nazomona sisi moko place au te abiza ba sisi mama Deline tuna nzambe bondela elambani eza mabe natali elamba na lukinga nazomona sisi nelambo te ngabi natikaki na nga kaka nga lokola kaka eloko na ebisaka bino bandeko na nga bobondelaka mpona botiaka ngo na priere sozo bondela ya motuya makasi na oyebisa binoko soki na ye te nde na koloba na bino ke eza motuya eza bien makasi mpo so ozobondela fo olobaka nzambe kotikanga na ignorance te po ignorance ebomaka bible elobi yango il faut koloba nzambe kotikanga na ignorance te so nazosala eloko moko oyo ezopesa lokumu te nzambe kotikanga na ignorance te ngelo naloba yango wana lende kwa lobi na nga ke elamba eza mabe elo ninga nalobaki lende kwa lobi na nga ke elamba eza mabe eza na basisi natala ngabi nga naomona na mpe asisi te mais suka nango nalobaki nini nabi nzambe soki eza mabe kotikanga te bandeko nanga bolobaki eloko wana bolazalaka te oboyi kaka mama Deline mpe makambo azoloba kosuka wana te otali obi nga namona mabe eza elamba te me bondela loba nzambe soki eza mabe kotika nga nango te nga nasala yango nalobaki nga bi nzambe soki réellement elamba oyo eza mabe kotika nga nango te eloko nyonso oyo nazosala pa ignorance Seigneur kotika nga nango te longolanga nango bolobaka bongo eza bien makasi surtout na temps oyo tokomi eza temps moko vraiment mabe en tout cas oyo nazalaki nango na kopartage na bino yango oyo nzambe amona moko na moko oyo kozwa video oyo partage yango mpe na bandeko mosusu bayoka eyo ozotindela video ta mosusu otindeli 10 personnes video mutu moko kaka ata bato mosusu baboyi bavideo boyo kotindelaka biso te yotinda kaka mokolo ezala tu mokolo na ye oyo nzambe atushe motema ne akondima atotindeli bato ata 10 l'essentiel soki moko kaka parmi 10 wana akoyoka mpe akangolami ta mosusu esprit de mort liwa engaki yele na nzela babiloko wana atali alongoli abiki na liwa ozomona yango wana bopartageaka bavideo bopartage bavideo yango na ngeka na explike bino prochainement nasalela bino mpona makambo batalon ndenge nzambe atalisaki nga biso bana nzambe talon nini oyo biso tokoki kolata mesure nini ya talon oyo biso tokoki kolata vraiment na kopartage yango mpe oyo bana nzambe tocomprendre nosala yango vraiment na nsika mikolo oyo lobi na oluka nasala video mosusu mais après nde na osala video wana mpona explike bino makambo ya batalon mpona explike makambo talon nini oyo biso tokolata na otiela bino mpe na foto oyo nzambe alakisaki nga talon oyo biso tokoki kolata na koexplike mwa moke na koexplike ndenge nzambe ataliselaki ngai yango makambo ya talon wana na koexplike mwa moke na opesa mpe mwa conseil na kati wana mpona biso bana nzambe mpona batalon este talon nini tokoki kolata biso bana nzambe en tout cas nzambe aza na moko na moko aza na bino vraiment bopartage video oyo tokomi na video mosusu en tout cas semaine oyo mpenza nzambe asunganga na kokotisa mpe amo bavideo vraiment mpona eza makambo moko fale na solasola ngo na bino vraiment na motema nga ekomi presse ya kobeta makambo yango ekomi presse vraiment obeta makambo mpo na yebi mpe na bino nde boza boye bokoki kolia mikuwa mpenza tatata bolete mikuwa bobukuti bocomprendre yango makambo nga na oloba nazokoinsiste eza makambo spirituel donc makambo spirituel okoza mpe likambo mpe oyoka yango nano te mais oyoki yango mpe mpa na nga eza makambo spirituel oyo nga namona nayoka yango mpe ta mosusu mpa motu te me nga namona yango epuis nzambe na bolingo ne lokola asali nga nakomi kocomprendre siko makambo ebele nao namona kala na oyo nazomona lelo yango naopartage yango na bino bandeko nyonso oyo bolandanga
binza ba video o nga na zo saleka po bozwa mayele. Bozwa mayele monde tisipo na salike bozwa mayele boyeba. Ata soki ozana no kilo ya kubwaka bilamba oza nango mais leo ozosomba deja lamba ye yo mwana nzambe yebaka deja kosomba lamba oyo ba dessin o na l'activité te. Osomba lamba eza na ba dessin o te po okubwaka ka yango ka un jour. Obwaka ngo. Autant auto komama tozo kende en tout cas makambo ezo ya grave obwaka pende lamba no ya comprendre bi télévision nge ko za la boité. Non moi quelque chose ezo kota a ndaku nange ko za la boité. Oya omona ketika na longola biloko lelo ba te bele to longola ba neche yo ozo tika kana ba meshi ye ba te besi ba longola bazo longola sisiko bazo longola pe kaka en tout cas nzambe azana bino moko na moko nzambe azana bino foma na tiki bino kimia na kongo na Yesu Masia ezana moko na moko amen.